lokola ndeko abunga ki mosala oya ko sala aponaki azala fauteur de trouble azala perturbateur yango moni bana mboka nyonso à la majorité absolue ba députés nationaux balobi alongwa lelo o na mokolo lelo pona ye esili po azali mototé à répondre na o etali critères en tant qu'homme d'état. Coalition FCC cash ezali makambo matali ekolo na dimension ya likolo ekoki kozala incarné na individu Jean-Marc Kabund te Jean-Marc Kabund azali même pas autorité morale ya cash azali président intérim ya IDPS d'ailleurs contesté na ba sociétaire ya IDPS ye moko nanu na parti na ye azali nanu fauteur de trouble. Tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngelingeli na babone nyonso ya Kleboa babone nyonso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com. Voilà, bonsoir mesdames et messieurs, encore une fois c'est Annette Ochituka, votre humble servante. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand, un immense plaisir que moi Annette Ochituka, j'aime communiquer avec vous et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com, grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya, grand merci à l'homme invisible de la nation, pourquoi pas à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Voilà mesdames et messieurs, je ne suis pas seule aujourd'hui. Une fois de plus, je reçois pour vous Maître Ghislain Mwangi. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission à qui j'ai dit bonsoir Maître Ghislain Mwangi. Bonsoir Annette Chituka, c'est avec plaisir que je reviens sur le canal de Kleboa.com pour communiquer au travers ce qui se passe sur notre échiquier politique. Voilà. Sans plus tarder, Maître Ghislain Mwangi, tout à l'heure, voilà. Tout à l'heure, dans l'Assemblée nationale, Tomoni Bitumba, député Bango na Bango Bazo Bunda, Ndingoza a to mekana mo ko solo na makambo to yeba pour nini Bazo Bunda et puis Tomoni balongo lisusu Jean-Marc Kabund na pouvoir mais toujours comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. En tout cas, moi namoka nakanisi eza très important, tout mes kakolobela matali oye kolekala na kati ya Assemblée nationale na biso parce que zali moment moko ya motu ya oyebi mboka ezali na tango oyo tozali ko vivre ba réalité post alternance tozali ko vivre évolution ya processus démocratique na kati ya mboka na biso mais sengeli toyeba que miso mingi sengeli kofungama maima kolekana na bato batindi na biso peuple congolais to poni lokola ba députés nationaux na ba oyo bazali lokola bazui mokuma na kati ya ba assemblée nationale na sénat kuna lokola bakambi oyo babengi bango membre ya bureau na mokuse koloba tozo koloba kama matali mwana mboka Jean-Marc Kabund oyo ye ba députés nationaux oyo bazali ba ponomi lokola ye mais oyo bandimaki azala moko ya bakambi ya bureau ya Assemblée nationale na poste ya premier vice-président nini esalemi lelo olobi babundi ebonaboye nyonso wana tozwi yango lokola ezali ba réalité ya exercice ya fonction ya député national parce que tango misusu député national kosala mosala na maloba tango misusu na makomi mais okebi pete lokwa ezali pe bato moi bolembu ya nzoto ezali ils parviennent à se bousculer yango no moni moi nungu ebimi wana mais ce qui est important ezali ndenge na lobaki makambo makolekana na Assemblée nationale na biso makambo mauti kolekana pour bien le dire ezali maimatali mosala ya ba députés nationaux ba députés nationaux basilaki kopona mwana mboka Kabund Jean-Marc lokola premier vice-président et Assemblée nationale ezali poste oyo bapesaka moto nyonso te
bakota la eloko liboso compétence na yo, bakota la formation na yo, cursus na yo, bakota la pe maturité politique na yo. Pour ceux qui président de l'Assemblée nationale azalité, yo mutoko kamba. Mais kokama mingi omona kike moko ya ba députés nationaux, moi namboka Jean-Jacques Mamba, azali député élu MLC, azali député à coalition la Muka, asilaki kokamwa na makambo oyo moi namboka Jean-Marc Akabunda bimisaki. Pour to longwe na matali politique tango bazalaki na IDPS opposition toyoka ki bazali ba opposant Kabunda koloba boye Kabunda toko panza mboka toko tumba boye wana tomino ezali pour la lutte ya opposition mais tango sikoyo Kabunda comme homme d'état alongwe secrétaire général à IDPS alongwe combattant jusqu'à la mort alongwe moto ya ko sala ba ville morte ba journée morte ko bloquer système étatique mais comme homme d'état donc moko ya baye oyo esengeli basunga l'état congolais a fonctionné mais na rôle wana ebengami mwana mboka Jean-Marc Akabu ebengama kiye à se comporter conformément à la fonction qu'il occupe et le liboso yami balé azala pe exemplaire na kati assemblée pour aller représenter 500 élus députés nationaux mais pas si mingi salaki mwana mboka Jean-Jacques Mamba yemoko kaka te na biso pe bana mboka misusu na bana mboka ebele que mwana mboka Jean-Marc Kabunda tango babetaki lisolo ya matali congrès et pas ya président ya Sénat na kotanga lisusu Alexis Tambwe Mwamba oya monaki esengelaki mboka na biso malgré to kozala na kati ya état d'urgence mais toto samibeko likonzi alobaki to tenir congrès pour na matali état d'urgence ko prolonger yango lenge ni to kokama mboka na kati ya état d'urgence ko sunga mokonza mboka na mibeko mais Jean-Marc Akabunda zali moto oyo pendant tout ce temps asalaki distinction entre Jean-Marc combattant na Jean-Marc homme d'état abimaki na balobaka intention na préméditation abimi na télévision plutôt na radio top Congo malgré zaki pe télévision na ba ligne internet on a kobuka lokuta abuki lokuta lobi pour na tenir congrès wana ba député na ba sénateur bazali ko luka ba tenir yango po bazali ko luka misolo na tango mboka za na passe ya bokona COVID-19 bango ba bimi ba ke no sala ba ningi ba ko sala congrès pour bazo 7 millions de dollars tokoka ikondima ezali mbala liboso Jean-Marc Akabunda azali kosala mosala pona ekolo mbala liboso za la député mais tango ozali président vice-président de l'Assemblée nationale vous avez ba information nyonso eza pété que non aviva déjà congrès ba député nyonso bazala ba oya la muka bazala ba oya cash bazala ba oya FCC ba lobby biso jamais totikali ko dépenser 7 millions de dollars na congrès elingi koloba Jean-Marc Kabunda abukaki lokuta na ye na tina nini parce que na momesano na ye lokola combattant jusqu'à la mort Jean-Marc Kabunda amesana kobuka lokuta amesana kokosa makambu pona ko intoxiquer batu pona ko diaboliser ba bazali ko kamba et en d'autres termes namaye Jean-Marc Kabunda lobaka na Top Congo afingaki institution ya mboka oyo tobengi parlement afingaki congrès afingi assemblée nationale ba députés nationaux batali non mais moto ya lolenge boya ko kozala jamais premier vice-président na biso Jean-Jacques Mamba mwana mboka a initié pétition pour la déchéance na ye pétition yango kolandesa na règlement intérieur à l'Assemblée nationale et respecter yango ba députés nationaux parce que lui esengeli au moins 10%. 10% il y a 500 députés nationaux, 50 députés nationaux. Mais Jean-Jacques Mamba a eu plus de 60 signatures. Il y a des députés nationaux. Et il y a une pétition et ils ont eu un succès. Batonio sur Basosoli, quand il y a député à FCC la Moukate, les députés à Kash va signer pétition contre Jean-Marc Kabunda. Néo Sikoyo, les lots na mokolo pour naie et sili pour azali mototé à répondre na o état les critères en tant qu'homme d'état IDPS to cash bazali na ba éminente personnalité ba député national à Mayele bazali mwana mboka Rémi Massamba pour na kotanga ye mwana mboka Tony Mwaba oh bateau
attaque azali cause position contraire na baninga, mais vous sentez que en lui il y a la prestance d'un homme d'État. Mais sinon maître Gislain Mwangi tomoni ba destitué Jean-Marc Kabound na parlement. Est-ce que coalition peut continuer toujours? Non, mingi na ko senga o comprendre makambo oyo bana mboke wele bayeba. Coalition FCC cash ezali makambo matali ekolo na dimension ya likolo. Et qu'on a incarné un individu Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound Azali, même pas autorité morale, il y a cash. Azali, président intérim, il y a IDPS, d'ailleurs contesté dans la société, il y a IDPS. Il y a un parti, Azali est un fauteur de troubles. Parce que ce n'est plus un secret pour personne. Jean-Marc Kabound. Tu as confié à Paul Chulumba, tu as confié à Jacquemin Chabani, tu as confié à Bundeli IDPS, tant qu'il y a un calémie à l'intérieur. Mais dès qu'on a le quoi, il y a Kinshasa. Moi, moi, Bozumoke, moi, je pousse à la Bokoza Likolo, et Boti, na lopoto amnésie générale. Abo Sani, Banani Babundi pour la IDPS, Abo Sani IDPS, Abundi pour la Itumanini, les lots combo ya Kabound. Moto ya Kabound est comme la IDPS. Non. Kabound n'est pas égal à l'IDPS. Kabound n'est pas égal à Cash. Kabound n'est pas égal à la coalition FCC Cash. Déchéance, il y a Kabound des alliés, Yemoko Moto, député, Jama Kabound va tchakier, malgré les alliés côté à Cash. Le coup, la première vice-président de l'Assemblée nationale, Balongo lié Moto, les alliés placés à Cash, Cash à Kopona. Moko Yaba Oyaye, Bazali la Boignape Maele. Il n'y a pas de problème. Coalition, ils allaient continuer. Mon conseiller Félix Sekedi, à l'Obakayango, tout le monde a rabillé les autres zonga. Attaque aux alliés, moi, na maï nangai. Attaque aux alliés proches nangai. Ceux qui ont tamboli libanda mibeko. Mibeko lingo lobateka ka constitution la loi. Ils ont un règlement intérieur. Ils ont un code d'éthique. Aux alliés, membres du bureau de l'Assemblée nationale et Sengeli observer. Donc Kabound, à tamboli libanda mibeko. Nakanisi même pas que le président Félix Tshisekedi a causé la Simanae, non. Tout le monde a dit déjà, Bana Mboka IDPS, Paul Chulumbu, Natangi Bango, Jacques Chabani, Bazali belé. Même Oyo, Azali combattant na Bango malgré que Salaka Makele, le fils Mukoko. Hein? Au comment on a dit que Kabound. C'est-à-dire que Kabound Azali répété hors la loi, hors les règles, hors normes. Donc, l'Assemblée nationale est boy kozala na moto ya lolenge wana loko la premier vice-président d'échéance Niaël-Lelo ezali voté à la majorité absolue par ba député FCC Cash Lamuka. Motion ou soit pétition ezali initiée par un député Lamuka moi na mboka Jean-Jacques Mamba malgré ba intimidation ba meka ko sala en violation de la constitution na ba loi ba meka ko sala intimidation ba enlever Jean-Jacques Mamba ba jouer ndako arrêté arbitrairement va traduire devant cour de cassation. Heureusement qu'on a ces années suspendus, mais la Assemblée nationale, en tant qu'institution, en tant que pouvoir, dans Mboka Oyo, à Kozong, à Kosenga, dans le pouvoir judiciaire, Oyo, à Zalipe, à Libunga, parce que place on est Seigneur Koloba, dans le Jean-Jacques Mamba, Bazongisa, situation Jean-Jacques Mamba, et les situations où ils allaient déjà prises en compte par les règlements intérieurs. Il y a l'Assemblée nationale, peut gérer par la commission d'enquête. Le résultat est mon avis et puis votre salami Jean-Marc Kabound à l'ongé dans le bureau de l'Assemblée nationale. Mais l'honorable Jean-Jacques Mambaye, acteur, il y a pétition, a accusé de faux et usage de faux. Le député Bangobazo Jandé. Non, maman, enquête de salami, enquête de salami, le député national a tangi yango balobi yango boye. Balobi na ba enquête oyo basali. Solo pe a solo, mwana mboka Simon Pianatumba. Député national. Oh, le baki qui a signé quitté. Ba député baninga ba témoigner, ba confirmer que y a signé qui. Azali moto le poto a se rétracté. Alors que dans principe, il y a nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Asi a signé qui. Alors, poursuite contre moi Namboka Jean-Jacques Mamba. Tout le belango moi ndambo. Ndeko na tuka. Tozali Namboka Mibeko. Batuba koyemba mikolo yoso état de droit état de droit état de droit état de droit linko loba nini eloka liboso état de droit loba mobeko likonzi ezali likolo ya bato nyonso mibeko ya mboka pe ba règlement ezali likolo ya bato ba banso
na kati ya mboka oyo na constitution mboka na biso balobi na constitution bakomi article 112 Assemblée nationale to Sénat oyo babengi bango ba chambre ya parlement bazali na ba règlement intérieur na bango na makambo règlement intérieur ya bakati ya ba assemblée les sengeli ba gérer ezali pe na ba situation disciplinaire ou soit de ba conflit administratif soki solo député moko amoni ke signature na ye ezali falsifié to ezali na donc to a signé ki aboyi na ye ko alinga longola c'est au bureau de l'Assemblée nationale où esengela s'adresser question wana ezali question ya compétence ya justice ezali question ezali prise en compte par le règlement intérieur na yango wana Assemblée nationale asi a salaki comité de sages balanda likambo ya mwana mboka Simon Pianatumba pe balanda likambo matali moso ya mwana mboka Jacques Mamba batala soki bosolo makambo bandeko bakoloba que il a fait usage de faux balanda soki bosolo et nous avons eu des rapports avant de destituer Jean-Marc Aboud bazuna le rapport il y a la commission d'enquête c'est pour vous dire que justice a quelqu'un qui kokotate il y a eu donc otolobaka na le poto déviationnisme ezali donc erreur moko monene oyo pouvoir judiciaire à commettre parce que tango yé ba saisir yé avocat général oyo a posé action to parquet général de la République et sengela ki bango balobaka nemo qu'un sous-tour yus ignorare elingi koloba nul n'est censé ignorer la loi donc bango ba magistrat ya parquet près cour de cassation esengela ba yeba ngombe kolikozo lobby makamo matali ba députés nationaux na ba sénateurs et ça la makana katia règlement intérieur na bango ezali makambo ya komema na justice et puis constitution lobby nini na article 107 député national to sénateur o ba bengi parlementaire azali ko jour na immunité na maima so ya ko sala ko lobato ko koma na ko sala mosala ya député national donc au moins que ezali scandale d'état makambo o lobi ba fingi ba funda ki mwana mboka Jean-Jacques Mamba mais on ezali scandale d'état na bato ya mayele la biso atamibe comment je suis un homme de droit ezali scandale d'état le pouvoir judiciaire na kati ya état de droit et koki en aucun cas ko interférer na memateli pouvoir législatif pour pouvoir wana azali na ba compétence organisation fonctionnement na ye po ezali prescrit na constitution azali pe na règlement intérieur na ye pour na gérer ba conflit ezali mosala justice te ko sala gestion en conflit ya député national na moninga na ye o bazali ko la signature to oyo bazali koloba on a bande tolobi awati olobi bandeko députés nationaux batindikani babundi moko okende kofunda moninga na justice que non asalinga menace to asalinga ko blessure non ezali makamo masala makana mosala mo ba députés nationaux et bani na Congo te mokili mobimba eza nango normal comme on a ba député ba simba na nzoto na place ba régler peut-être makamo mama na yebi sûr que de grandes personnes intellectuelles législateur ya mboka na biso pour la mobeko likonzi mboka na biso lokola pe ba mboka ebele ba sali oyo ba lobby ba donc dépénaliser ba comportement maloba makomi action ya ba parlementaire donc tant montant ko sala mosala na ya parlementaire akoki ko sala erreur ya koloba ya makomi akoki ko tindika moninga nyonso wana eza na etumbu te pe ezali ko jouir na non poursuite judiciaire mais ezali géré par les cadres réglementaires. Donc nous avons un règlement intérieur, il y a Assemblée nationale ou il y a Sénat ce que ezali bongo. Néanmoins soit makambo mona ki ba koloba honorable Alexis Tamumamba na mama oyo sénatrice Bijungo ya attaque wa loba ki boya loba ki moi mabe moi nini règlement intérieur ne ko gérer yango parce que ezali na eza makambo masala mi na kati ya mosala na bango ya ba parlementaire. Bakeko bunda libana te, bakeko sanité, bakeko lobabo été échange de paroles te, to bousculade ya libana te. C'est dans la plénière, dans l'exercice de la fonction parlementaire que moi, ba erreur comportementale, verbale, réactionnelle et salémie, et cela ne concerne en aucun cas les pouvoirs judiciaires. C'est le cadre disciplinaire. Na kati ya règlement intérieur, neko s'occuper de la situation wana. Dans le moment où on a des députés qui sont ni coronavirus,
c'est regroupé bango na bango. Bon, nakanisi basala ki test avant bakota na kati assemblée, ba yebi ke moninga na corona te, moi ko tindika na moi nini, no moni ba intérêt politique. Mais ali so ni mingi ya mama. Assemblée nationale esengeli bato mayele la boanya bakamba yango. Jean-Marc Abound alakisi kazali na ba limite. Pona koloba te kazali incompétent. Pona kozala membre ya bureau ya Assemblée nationale. Balobi balongola, il faut bato mayele bazala wana. Comme ça basala mosala pona mayele. Mokoni tokomona pe ba député na bakobunda bazobunda po na kosala mibeko bazosala mobeko moko que non ba salaire à basoda. Ba pesa ba policier na biso 3 tenues ya kolata. Ba pesa ba soda na biso 4 tenues. Tomoni pe ba député bazobunda. Bazobunda po na nité, bazobunda po bazovoter loi, ba soda na biso ba FARDC sengeli bala 3 tenues. Policier faut na 3 tenues. Mokoni tokomona Jean-Marc Abound azako bunda pona babongisa situation de vie ya ba soda na kati ya bakan. Ya ba enseignant te ezaka ye oucho kokota sika mais toyoki bosombi ba chantier kuna. Le peuple d'abord est commis le ventre d'abord. Ozomona. Donc makambo mako salema toza ko kamwa po maloba. Ndeko kabunda loba. Maloba ba te belé ba ndeko belé ya lingomba UDPS FCC cash baloba ezali ko kanate na misala ba ko sala. Parce que biso FCC et belé baloba ki kala bino ne bo mboka te. Tolobi bon ça va peut-être tous appelé baninga baza makasi malamu. Mais tozu baninga to sanga lelo coalition. Mais coalition o ezate po to kulemboka. Et sengeli toto samibeko. Jean-Marc Abound balobi motion pétition contre yo, tu dois tomber. Mais balobi c'est que to bana kotambo na likolo mibeko likozi to kangisa député national pour azali contre yo to sala boye parce qu'on veut museler un parlementaire qui est en train de faire son travail. Ce qui est important dans ces pays ezali que interférence positive ndenge to koloba na lopoto et salema. Coalition FCC cash ezali kokoba. Mais tolingi tolongola mabuma mabe batomboki batamabunga président Félix Tshisekedi na ndeko na ye président Joseph Kabila bazali na likanisi moko Congo ekende liboso na bo sangani bomoko ya bana Congo makelele ezalate tolembi makambo mana mikolo nyonso o Kabunda lobaki et bon non c'est fini soki Kabunda linga zala combattant asala kango na IDPS pour IDPS a sous parti à combattre a déjà parti du pouvoir a commis sur ko ça nini ko mettre donc qu'on réaliser programme naïe. Mais c'est ce qui arrive toujours à un dirigeant et Mboka Nabiso. Une fois que, à peut-être l'élo, maître Justin Azana n'a pouvoir vraiment té, Azoso la bien le peuple naïe. Et aujourd'hui, ce qu'on s'est retrouvé à la place, on a aussi comporté bongo. Té, naïe, n'a pas ça la bongo té, malgré nous n'a commis on té, mais n'a canisi toza batu, n'est n'a pas besoin de ebele ba ebinga. Base ebinga, il n'a pas moutou, n'a pas maître Justin Karaboete. Nazali entrepreneur, Nazali acteur social moko oyo na Congo awa donc na yebani bakota la tango to bandaka na zéro na auto komi na ngolo lelo est-ce que tozali continuer ko ça la bato. Nous continuons à travailler avec les gens, nous continuons à être ouverts. Même avec vous, nous sommes toujours dans le même cadre relationnel. Et lingi ko lobaka amnésie générale on a lobaki awa. Nego Kabund azalaki kala na IDPS au mona Jean-Marc Abound ayaki au moni mo elongi moko nyafuka. Boni bisanga na ngolo babote mena lo banane mais aye abongisi mo elongi mo babote chinoise baka mobele mais akomi elongi akokanga okomona bandeko o baleke kutu na mbula batata mikolo bakopesa mbote ndeko elongi akokanga même na parti na bango ba combattant bazo se plaindre j'ai des petits qui sont des parlementaires debout akomaka na permanence na bango te ce sont des affaires IDPS mais il faut qu'on en parle parce que comme quand même public. C'est pour vous dire que biso to ndeko Kabunda to bandeko misusu to zali bato soko lingo sa la politique oye osala la bato oye ko manipuler bato te oye ko buka lokuta te et le comme mi Jean-Marc Kabunda la situation o ezali pourtant oye azu bokonzi abosani ke tolobaki papa lobaka le peuple d'abord toujours ko kumisa mokonzi ekolo Félix Tshisekedi parce que azo ça l'effort er moko boye to mona ki azali na souci à population. Tout le monde a raté, mais mais au côté de mingi quand ndeko wana yenda komaki Superman aux membres ya bureau na bureau na boza so 5 6
mais oyo kana kana baningati makamo et puis congolais fayeba kozala député to sur encore pire kozala membre ya bureau ezali te wene ko fanda liboso wana ezala mosala sala maka faut sala ba rapport ozala ba responsabilité o ezali ya yo faut sala mais so kozala incompétent o sala ngote mama so yebi ndenge ba sala étude moko boité ko orienter action parlementaire o sala ngote so lokola ndeko abungaki mosala oya ko sala aponaki azala ne fauteur de trouble azala perturbateur yango moni bana mboka nyonso à la majorité absolue ba députés nationaux ba lobi alongwa na mbalo akotika ne député national afanda na yewana atika bato ba yiba sala ide pesa na bato mayele na bonya o bazana expérience basala. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ghislain Mwangi. Tu as déjà chuté dans l'émission Nabiso. Maître Ghislain Mwangi, moi, Mikolo, tu as remarqué, moi, décès belé au niveau de la présidence. Est-ce que c'est un coronavirus que j'ai l'homme sous ce film? Pour moi, je suis Batuba Kukufa. Banamou les banek tilo Batuba Kufi belé. Coïncidence, c'est quoi ça? Les babaki badinekong bazo kufa baza la présidence. Mais biso to Rolanda rapport oyo bakopé ça. Na o bazana bango ngana sala na bango te ebele ba kufi toka ki makambo covid-19 hein ba o pe bazo kufa tozela ba rapport bazo kufa ba kufi ezali liwa ndela motonyo so lelo baleli bango lo ba kolela anet chituka lo ba kolela Ghislain Mwangi hein mokiliza toye to ba lekinzela to kolega nzela na kanisi pona bandeko ba kufi nazali ko présenter ba sincère condoléances na famille biologique na bango nanu na président de la république ko azali mokonzi na bango na institution na équipe ya présidence Mobimba. En tout cas sincère condoléances tozali de cœur avec vous tokoyi ko zala te na sengo soki tobungisi bandeko o pe bazali d'ailleurs ko salela mboka pembe na mokonzi ya mboka na kanisi mokonzi na mikolo mikoya akozala toujours obligé aluka bandeko musuba sungai na musala o bandeko ba kufa bando sala mais soki ke liwa yango ezali na makambo oyo ezali normal te et ko senga pe bonya mayele botama parce que moni bokonza sika esengeli ko welisa te hein bokonza sika esengeli ko botama ele belé ko milengela hein likunya pe ezali balobi ndeko anachi to ka komi chargé à communication ya présidence batu o nyoso balinga rote ba koluka ba bomisa o mais soko milengela te okufa lombango donc mingi to koloba te mais to tikaka nzambe tata mokili ye moko atala oye ko salema na simaliwa baninga ba bakoya babota maele. Voilà, merci beaucoup malgré tout monde na bateau baza atteint na Covid-19 na cinquantenaire bazolela bazoliate bazoliara une fois par jour de 3 fois. En tout cas non bon au moni situation là to kamweme et sengeli siko ba professeur ba scientifique ba expliquer biso pourtant to moni bokona na mindele to moni bena mutu azana passe ya pema hein mais awa au moni bena mutu coronavirus azolia bien un moko bazo filmer na chambre ya hôpital azobina bazo sakana bon ils appellent mabete to lingita to mona ba malade oyo baza agonisant je pense que ba malade oyo baza joyeux bongo c'est pas mal mais ba médecin ba lobi to za na ba ka ba corona to nimeli bango mais biso to na besoin mboke kende liboso ba pays o baza na ba ka ko lega biso baza ko déconfiner to ko senga na mokonzi ya mboka tata ekolo Félix Tshisekedi gouvernement ya Ilunga Ilunkamba ba kambi ya ville Kinshasa gouverneur Argentine Ngobila to luka ko kanisa ndenge ni to ko déconfiner pour crise ezali sévère maman net tuka tozali ko tambola dans la cité les gens peinent pour vivre les gens dorment affamés à cause du confinement qui aujourd'hui ressemble à un prestige. Mais je pense que ceux qui mokonzi ya ekolo na ba kaminyo so ya ekolo na ngomba Kinshasa la kanisi que déconfiner ça pourra relaxer la population. Voilà, merci beaucoup Maître Ghislain Mwangi, merci d'avoir accepté mon invitation. Grand merci à toutes les personnes qui se sont donné le plaisir de nous suivre. Grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio Garçon Slim. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Voilà Maître Ghislain Mwangi, nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour clôturer émission Mchalelo. En tout cas, moi, ezali moko, on a koloba, ezali ko yebisa na Congolais nyonso, mboka na biso, esengeli topesa nzela na bato ya mayele pe bwanya bakamba yango. Totika bozo bate ezwa liboso. Tokomi trop expert na mboka oyo na mematali buzoba.
mokolo nyonso ekobakisa meza bafilmaki ngani alati bilamba te ndeko sokolo bakangi na mwasi ndeko pakala kuna bafunde na justice nani baconvoke kingai na parquet ndeko kingani akoti na makala banani baosala mosala tolongola buzoba message na kopesa na peuple congolais na bakambi to changer pe makanisi pouvoir ezali teka po tosalaka kaka baactualité ya mabe ezala pe tolakisi ndeko oyo ayaki awa mpona mama corona Jérôme Mounyangi tolakisi ndeko abongo te aguérir bato temps corona esili Congo bazoko déconfiné nalingi congolais biso nyonso totya mayele esika moko to inverser donne que nous puissions quitter les velléités, les bêtises d'État pour aller dans les sérieux. Tout le monde a une spécialisation, a un débat individuel. Pour tout le monde, a un débat communautaire, un débat national. Tout Kanissa, Congolais, dans 5 ans, dans 10 ans. Tant que nous sommes distraits dans ma Cambotie, les Chinois, les Américains, les Allemands, les Anglais, ils vont réfléchir sur le cobalt qui est au Congo. Ils vont réfléchir sur les diamants, sur l'uranium du Congo. Ils vont réfléchir sur le fleuve Congo, les courants qu'ils vont produire. Congolais, tout le monde a distraction. Tous à la teka, tous à l'imboka, l'imboka moko tonda bomengo, bomengo munoko. Mais munoko na biso kaka buzoba. Na ba téléphone na biso total ara ba photo, ba tinenga vidéo mutakala mutu. Ba kanga gi politicien wana na mwasi non. Ou bien de Congo à télémité, ngai na moni po Congo e bonga faut ba kanga président ya kala. Ce n'est pas ça qui va construire le message. L'unique message est que le Congolais doit positiver. Le Congolais doit inverser la donne. On doit quitter les velléités pour entrer dans la voie des choses sérieuses. Merci beaucoup. Éveil patriotique. Ceux qui ont pour Congolais, la pongi milango et belé, bar, obscénité, prostitution. Congolais va dans ça moussala. Éveil patriotique, ils ont kangisa mokonzaka la té. Éveil patriotique, ils ont figure en tout mais coloniaux FCC. Non. Parce que le papa éveil patriotique, ils ont danger na katia prison makala. Mais ceux qui éveil patriotique, ils allaient à solo bande qu'on a besoin de makala, besoin de congolais. Pourquoi ba yambia kuna te le roi mokonzi akonza makala nanu? Ala musana ba prisonnier, batika osala mabe oyo memaki ba na makala. C'est pour vous dire que kuna azali ko subir rigueur ya loi parce qu'azali moto nini azali moto asali ba viol, asali rétention illicite ya ba document ya bato. Azu veuve abandi ko manipuler pour se faire regarder na ba poste na nzoto. Dès que sur loi ya prison, ba bois qui lié ba produit pour l'étouffer, failli pas. Soki ezalaki ya solo, soki produit ba boka ki seke fallait ba bomaye ou bien il fallait que za na maladie lelo. Ba lobi aza en forme. Biso toza ba avocat to kota kuna aza mobimba. Yango na lobi peuple congolais alongo na biloko wana congolais alongo na buzoba. Tolingi éveil patriotique oyo bakotalisa. Tomona ki ndeko Lushima Njate. Azalaki osala éveil patriotique na RTNC contre balkanisation au Congo. Éveil patriotique yango wana. Pour les gens bateau pe bamoni Congo a na richesse ebelé. Tous les minéraux stratégiques ya monde dans la carte ya Congo. Pour diminuer puissance na photo panzango comme biteni na biteni. Et dans la rebelle. Lushima Njate personnel. C'est ça l'éveil patriotique. Vous allez évoquer des questions qui menacent la patrie. Mais vous allez compter la moto. Avec les difficultés, personne m'a miné la tongi, ba po, ba école, ba 5 chantiers, révolution modernité, a pessi mon lengue na mboka. Dialogue intercongolais, ma ponami 2006-2011, à Salis alternance pacifique démocratique, à l'objet Nazali moto, Nazali parfaité. J'ai pu faire ce que j'ai pu faire. Tout en reconnaissant qu'ils ont émelé au la salité. Natikeli mo kitani nangai, mo sala ko continuer œuvre yako faire émerger écolo. Éveil patriotique yako bunisaka motowana. Ça c'est être au service des blancs. Donc ba congolais oyo esengeli ba comprendre au monde de quoi telemi azo bunisa congolais azo au service ya ba blanc. Bato batema ba bando ko bunisa Lumumba pour bazaki na service ya Mindele. On comprendre? Ba dirigeants africains oyo bazali ko salela ba intérêt ya Mindele ya ba métier national, ya bato bazali ko exploiter ba minerais, bazali protéger. Lokola Joseph Kabila telemela makambo wana, asali biso code minier, alobi minerais ya ba congolais, ezala ko profiter ba congolais, voici l'héritage que j'ai donné. Kabila tozali kolobela Kabila c'est Kabila legacy.
wana batebele bazolanda biso bakoloba maître Ghislain Mwangi aza centriste parce que batebele balobaka que ba centriste baza ba faux politicien baza ba kabiliste te centrisme ezali idéologie ezali idéologie politique esengeli na moto oyo azali kotambola na molongo politique azala na kopona makambo maye oyo ezali kokende mingi na intérêt ya peuple yango moni na le centre balobaka le peuple est au centre ozo comprendre mais ningi koloba te ke ezali neutralité attends Dieu le Père est juste mais il n'est pas neutre Nzambe azali centriste atie makambo nyonso na centre atie makambo nyonso lolenge ezali apesi moto chance na ye mais là où il y a le mal Dieu le Père sait choisir le bien. Nous sommes du centre, mais nous avons choisi le bien. La lucidité, la conscience élevée. Il y a Bandeko Nabi, sur la compatriote, comme Joseph Kabila, Nabaïba, sur la FCC. Il y a que défendre la souveraineté à Congo, quitter à Congo, intérêt à Congolais. Néanmoins, ils ont dit que diplomate, ambassadeur rebelle, bazali au baluka kano, escroc, ya bamboka na bango ba média national, ba bandu ki basal sa guerre. Hein? C'est pourquoi bato wana ba kozwa moi miselo ba bengi ndeko moko, ozali pasteur, Lucas sala éveil patriotique. Congolais sengeli alongwa biloko wana. Bande koloko la bakabundu bazali kotomé parce que bazali bato oyo le lenge moko na bato ba éveil patriotique oyo oleto confesser liboke ya ba Congolais bazali koluka toujours trouble. Vous comprenez? Parce que c'est un bureau, il y a l'Assemblée nationale. Mais ceux qui basali liboke, et si comme moni mabe ça, maman mabunda, ozali présidente, mais on a moni mabe to bongisa. Et si comme moukou no moni mabe bande konangai président Kabila, mais moukou na ko tanga te parce que oyebi maloba ya yé na sima ya alternance. Ezali ne mususu. Na habité so ita mususu ngolo ba délivrer to yeba kazali ya mvuté na esprit ya ambassade ni to ya consulat ni to ya ba lobbying ya wapi. Mais c'est pour vous dire Congolais, les messages, je les réponds, je les réitère. Ils allaient prendre conscience pour la kolongwa, na ba velléité, na mabunga, kotala bo solo intérêt à ba Congolais et puis kobanda kokanisa. Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour la population, pour le pays? L'éveil patriotique. C'est ça le vrai éveil patriotique. Et ce n'est pas Mukuna qui les débute. Lushima Ndiata Saliango, Lumumba. Asali yango Mobutu Kukumwendo wa Zabanga, asali yango Mzee Kabila, asali yango Joseph Kabila, asali éveil patriotique, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, asali éveil patriotique. Hein? Oyo Félix Tshisekedi a lobby, les peuples d'abord, nous allons mettre l'homme congolais au centre. Les alliés éveil patriotique. Les alliés Mabunga ya Bandeko Bana, bako luka bako sa conflit, bako misa tribalisme na mboka. Toko malususko lelo ole to kanisa ndenge ni toko sangana liboke to mona moka toko makobunda moluba mukongo pouvoir na biso baluba pouvoir ba Congo biso ba Swahili tolongwe non on éveil patriotique te on les alliés vecteurs les alliés venin à division. Voilà. Hein? Faut ôter les mélanges. Merci beaucoup maître Ghislain Mwangi. Grand merci à toutes ces personnes qui étaient branchées, connectées, en train de nous suivre en ce net moment. Restez branchés sur cleboa.com. Je vous embrasse. Bye bye.